FCC divisé à bloc Moussou a déposé Bakumba Mouezaba. Tout le bateau, tout le bateau. Ndeko maestro, yomo kobo sanate ozalaga lokola prophète politique. Oloba obanda koloba seri mususu ozoloba liboso tozokenda FCC ko kabwana. Malobo oyo lobaki wana c'est parce que mona ke bateau yo FCC babengi bamuso baboyi. Bango malobi to sanctionner comité ya cellule de crise ya FCC. Bango ba sanctionner kinano comme nini wana avant to koma na makambo ya tenga na moni ba mususo biso nde to za FCC ya songa non FCC ne se saka dans vrai dire FCC ça veut exister na mupepe mais sur le plan juridique FCC n'existe pas et ça des groupements politiques ça na munoko etikeli wana na ko landa no solo ba do c'est dit FCC ya ba mutamba onde baza habilité oh mais bango baza quand même na ba député et belé ko le ka ba oyo non bango na minute bonsoir Nabadi, Mbote Nabino Mbote, vous allez ébélé, partout dans le monde, vous avez la mission par l'internet. En États-Unis, dans mon pasteur Samoanga, Antiba, c'est la bonne fête. Tout en Europe, maman, Maki, la Belgique. Si vous avez Mbanja, Antiba, c'est la bonne fête. Maman prophétesse du chaos, Antiba, c'est là. En Asie, Océanie, en Afrique, sans oublier en République démocratique du Congo. C'est toujours votre humble serviteur Moïse Kanchiba. L'émission Bolingaka, tout le bateau, automessa, vous pouvez les informations par actualité en temps réel. Merci Nandeko, John, le 24 anniversaire des Ali, Bandeko, tout Antiba la boîte qui a, Antiba la dédicacé, pardon, aux déjà. Aux Akipona avant le 24 Maboki Bendazo joyeux anniversaire. Merci Minaneko. Avis Béalissir naturel Cécile Mboko la fille Maman de Masiara. De Toba toujours Lola les arbres fouta Simato Boloba Zamba Botoroza Wapi. FCC divisé à mi. Bloc Moussou a déposé Bakumba Mouezaba. Tout le bateau, opération à Est de Komiwat, Adef à dépendance. À procès électoral, les avoir sujet d'actualité autour de Limbola. C'est plainte ya mbosu. Dès c'est ça à Rosala, Osare, immunité, qu'est-ce qui va se passer? Et ça va sujet d'actualité autour de Limbola. Bisona Bino et l'eau. Ça a déjà dans le lobbying, officine, il y a pas Adef, ou besoin de condamner RDC, n'est pas toi de l'homme qui non, à Zobo va innocent. Et ça va, c'est un gouvernement congolais, va faire la mise, va multiplier diplomatie, n'a pas de banda anéantir plan oyo ADF bazoni basa leo nazanga imokote nazana nani so même langage ya boki bende to sana Jeff Ozali analyste ya munene na ende lelo to sala décryptage ya ba actualité d'autres événements awa Ndeko Jeff bonjour Ndeko Antibal bonne santé non santé pepele kandengo zomona santé pepele kandengo zomona premier dossier tout bana dossier ya FCC débuté IDPS comme la même biso pirani ya Kabila FCC auto ebi ani ba ba otika ba comboter pour za membre assez mais à la grande surprise c'est FCC ya ba constater Mutamba ba déposer ba Kombo est-ce que ils a plan Kabila il faut tchabeti pour diviser qu'est-ce qui se passe limbola bande ndoni na ebi ke osala mo maele ko transo tape do limbola bande Ndeko maestro yomo kobo sanate ozalaga lokola prophète politique oloba obanda koloba seri mususu ozoloba liboso tozokenda FCC ko kabwana malobo oyo lobaki wana c'est parce que mona ke bateau yo FCC ezalaka basé sur intérêt ya peuple te bato wana idéologie na bango politique na bango ezalaka basé sur les intérêts. Soko moni bacha bango moko bacha cellule de crise mais soko talibé cellule de crise on a basari si réunion te nan ba pesi ba résultat te ba conclusion ya cellule de crise wana tilelo mutu moko ni ya FCC ni biso batu toza awa na nini na IDPS ni population congolaise mutu moko ta koyebisa biso akoyebisa yo conclusion ba trouver kuna c'est-à-dire cellule eye pour résoudre crise yango moko créer crise
parce que ezalaki quand même moko mais eyeko comme score de FCC pamba te yo moko landaki groupe oya ba nani maître nani Constant Mutamba bango na ba age nini matembo bango basalaki zalaki groupe ya ba député parce que ba mususu wana bazolo ba pamba na ndamba ba sénateur mais eza groupe ya ba député Mutanda c'est oui non nalobi te kaza député nalobi groupe wana ebele baza ba député nde eloko nazoloba ebele baza ba député eza groupe ya ba député na ba sénateur groupe ya député mais batikali na oui oyo batikali bato ya Kabila penda baza esimisato FC so bakota inosa ke FC so batikali na Kabila mais baza ba député FC so baza ba député bien sûr c'est ce qui se passe on a espace à 2 ans baboni bonde ami papa intérêt ya bato wana ezalaki basé sur nani idéologie na bango eza basé sur les intérêts propres les intérêts individuels mais lokola baninga wana balingi koyoka te bango sikoyo problème na bango toblukaka eloko tobloke mboka epele siko entre bango mosusu bazota olie ya kobloke mboka mebo toprofite ata tozala bien ke kobloke mboka parce que eza na bato balingi kochange na baoyo balingi kochange te c'est-à-dire eza na groupe moko bacongolais neti baza envoûté na bato baza normal siko groupe oyo eza composé na bato baza quand même na volonté ya kotala ke non makambo bazomona makambo na ndenge ya réalité parce que eza bamosusu neti bazolota so bazosala ntongo na motu na bango bato yo moko otali bato baza na foi lokola babenino ndenge babenino bande kotala bazokanisa RDC ya kozala disqualifié ndenge moko na bato ya FCC mosusu oyo bazozela jour moko boye baya bayebisa bango kalunga di malungu eseni bazongela bango nsima oyo déjà moto aza déjà président parce que bato wana nga nayebi te soki réellement bazoraisonner vraiment na ndenge ya bien problème eza nini bandeko oyo ya côté ya groupe ya nani Constant Mutamba bango bamoni ke problème oyo tokomi déjà problème neti ya seni d'abord dépolitisation ya seni eza anormal, inimaginable, irréalisable. Pourquoi? D'abord, l'élection est à la attribution ya ministère ya intérieur. Déjà, kuna est à la chapeauté par le ministre de l'Intérieur. On a fonction politique. Balongolais on a confiance. Nde ba créer commission électorale nationale indépendante. Pour nous créer quand même confiance na bato. Mais ils ont un département ya ministère ya intérieur. Balongolais on a créer confiance. Mais c'est ni moko azo traiter ni élection. D'abord mot élection, c'est-à-dire il y a toujours la majorité qui prime sur la minorité. Donc élection yango moko mo wana il y a la politique dedans. Moi d'abord élection. Mais c'est ni azo gérer élection. Si vous yozoya c'est des ala à politique. Or, yemoko c'est ni azo traiter ma matière politique. Est-ce que tout ça dans le réel sur ce point-là? C'est-à-dire il demande des histoires qui n'existent pas. La faisabilité, donc c'est quelque chose qu'il demande, mais il y a la faisabilité. Quand vous avez non. Tout ça le col là, moni neti bazo jouer jeu, neti bazo offrir biso cadeau. Ne pas le vignette. Biso to kokende ko déposer, ba kombo to déposer ba kombo. Ba bengi ba muso ba boy. Bango balobi to sanctionner comité ya cellule de crise ya FCC. Bango ba sanctionner kina no komneni wana. Avant to koma na makambo ya ba délégué. Ba oyo kuna ba longwe pe balobi te biso to sanctionner ba oyo. Donc ndenge zanto dans des groupes FCC ozolo ba wana ya ba Raymond Chibandana ba Shadari ba suspendre oya ba Constant Mutanda na ba tumusuna ba député na ba sénateur wana bango pe ba suspendre ba oyo. Mais le groupe FCC eza regroupement politique te eza la gaga regroupement électoral ndenge moko na lamuka ndenge moko na kashi batikala ko zo personnalité juridique te siko moyen ya ko kende ko porter plainte que biso nde toza na monopole eza te parce que ba oyo baza na regroupement ni na personnalité juridique te également ndenge ba oyo bazaka donc mutu mususu abimelo te ndenge na moni ba mususu biso nde toza FCC ya songa non FCC nyonso ezaka na vrai dire FCC
et veut exister dans mon peuple. Mais sur le plan juridique, FCC n'existe pas. Et ça, des groupements politiques, et ça, on a retiré les on a c'est-à-dire FCC, on est basé habilité. Oh, mais on va quand même dans député. Et bien, on est capable. Non, on a minute, on a capacité à non, après bouleversement et majorité de l'Assemblée nationale, Kabila, Tchaki, Raymond Tchibana, comment jouer intérim au niveau de la coordination de la FCC. Alors, Bisso Tébi que non, tu as engagé FCC, ça fait mais n'est pas un peu de produit. Est-ce que même au bureau IDPS, Kabila, Yoka, malgré l'explication, Bisso Tozalakinin. L'explication, non, ce n'est pas la toi et ça, mais ce n'est pas politique. Bisso Yoka. Bisso Tébi que non, Moutaza, Kabila, Moutapesi, mandat ou FCC a dirigé la mutuelle Zali. Antibal. IDPS est un parti politique. Et ça a une personnalité juridique. IDPS a un statut dans le règlement d'ordre intérieur. Notre statut est notarié par les notaires, les notables de la commune. Et puis IDPS a une personnalité juridique du ministère de l'Intérieur. Et dans le FCC, ils ont existé sur le plan politique. Et sur le plan juridique. Normalement, les bases d'ailleurs, Nalobi, au moins, il y a une personnalité juridique. Mais il n'y a pas de saisir par instance juridique. Moi, il y a saisir cette histoire-là n'existe pas. Et là, la mouka est le bamananini. Mais il y a une personnalité juridique. Ce n'est pas une plateforme politique. Donc c'est quelque chose qui reste comme ça, une plateforme électorale. Et tu as une monokoyabatu. Ok, merci. Ndenge mokona oyo zolo bake Kabila pesa nani moyo nani na Raymond Tchibanda nani mission ya ko résoudre crise. Mission na pesa la na munoko. Ok. To longa ya dossier wana. Usomon. Le dossier ya dépôt ya candidat, to ina dossier est. Est accord exact entre Uganda na RDC. C'est accord yango yango. To boye comment Afdel bis. Commenter on arrivé à tout Ougandais dans le RDC. Ça va. Ndego Moïse oko permettre ngata 30 secondes na sirsa na likambo ya ba député na. OK. Donc et salemi que tant ba ba moni que ça eloko eza faisable té. Nde ba lobi non. Biso to ko déposer ba candidat na biso poto zala na na kati ya seni. C'est comme ça dans leur droit ba ko déposer. Mutu moko ta ko ya ko peksa bango donc bakoleka pe na assemblée nationale bake pe na commission paritaire ba traité bakoya ko zongisa c'est-à-dire FCC nde bazala distraction wana batika na distraction mais pour revenir na mutuna na oyo tuni ce qui accord ezali entre Uganda na RDC ndeko oyebi za otudanga accord mo eza nini parce que accord ko za nango mais accord malam pour encore maintenant Uganda yaka au début c'est pas to bekana ba ADF ma contrepartie Mozambo avant les accords malam soit aux abou mais ce que ba accord ma beto banga ba FDL yo commence accord wana bi na FDL ma contrepartie Mozambo yo to tourna déjà pas dato muto azoka déjà comme na son ndeko moy nani antibala na yo ki mutuna na yo malamu omoni d'abord ce qu'on l'a dit bien au komona que problème tozwa biso na Rwanda na Angola na Uganda ezalaki ke baya ko bundela na territoire na biso babunda na Kisangani bato akufa batiki bamoko na bango baya ko bundela awa nde place tozala na bango na problème ça c'est un. Et puis de tango bake ko funda tango la République démocratique kenda ko saisir ba instance internationale juridique internationale ba condamna kaka Uganda pour futa biso 10 milliards de dollars américains. Par contre Rwanda ya banda ko bunda na ye ba condamna ki était d'abord eloko nini esali ke ba condamner Uganda batika ko condamner Rwanda. Kagame azo dépenser ba moyens et belé aza sous-traité na ba nani ba impérialiste oyo
bazo profiter ba exploiter ba minerais na biso na est. Et puis bato wana tango bazona ba lobby ya lobbying ya makasi ndozo mona ke kagama basala semblant neti bango balongwa. Et puis chaque jour batanga kaka eza ba ADF nalo. Mais il y a aussi des FDLR là-bas. Rébellion rwandaise. Ezalaka kuna. Mais biloko wana ba créer biloko wana pona ko avec les biso. Neti eza rébellion ya ezo bundisa Rwanda. Oh, eloko ba créer kaka pona ko bundisa Congo. Siko tala. Ndenge nini bino bo bundi mibale ba ko condamner Uganda batiko condamner Rwanda. Siko Museveni amoni que non. Déjà biso il faut te foutre RDC 10 milliards. Nanu to foutite. Et puis dédé menace wana eza na réunion na région wana, menace eza na sous-région. Ndenge nini ba def batikala ko sala ba tuana batikala ko sala ba terroriste wana, batikala ko sala ba action na Rwanda te. Par contre ba yeko bomba batu. To landa ki biso nyonso. Ya pas et moi. Basali dégâts na Uganda. Batu ba kufi ba bombe explosé. Mais Museveni a moni tiens, ce qui se passe en RDC, non seulement ici est bandit, mais ça loin te ya kokoma parce que capitale ya Uganda eza pembeni na est. Tandis que awa capitale eza mo musika na est. Mais Museveni a moni non, ça c'est une menace sérieuse na mboka na ye. Donc tango azoya premièrement azoya pa monique bato tango bazo bundisa. D'ailleurs au moni bato so bazo ndenge nini fa DC, c'est-à-dire fa DC za makasite ya ko bundisa ba nini ba Uganda yangwana nde ba ya nini ya ko bundisa ba def yangwana nde ba ke ko joa ba Uganda ba ko bunda. Non, fa DC za makasi. Mais biso tozo na mboka na biso Uganda na mboka na ye. Tango tozo attaquer ba def awa bamoni ke vraiment to bloquer bango bazo sani bakimi bakena na Uganda. Biso toza na droite ya ko katsa frontière ko kende kuna. Tango bango pe bazo sala ba attentat kuna na Uganda bato kufi to balandi bako kema baye ko to. Soko landi dernièrement banda ko yoka ke ba M23 o banda ko ko to zone négocier to zani ba musuba zana ki franchement ko na Uganda mususu na Rwanda. Mais si quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde dit non. Ou Museveni a dit non. Monsieur le Président, maintenant, il y a comme un peu pananga. Il y a sa autorisation. Ngai na ko déployer armée na ngai na déployer en collaboration na armée na bino to kolongo la batouana parce qu'à ce moment là to ko zal alerter na ngamu na biso et puis na ngamu na bino. Et puis qu'est-ce qui se passe? Batozo kanisaka ba Uganda nde bakati ba ye awa. Non, ata FARDC ba msuba bakati ba sana Uganda. Omani na commandement na renseignement. Tozana ba expert militaire congolais o bazana ngamu ya Uganda. Toza pe na ba expert militaire de renseignement o bazana ngamu ya RDC. Et puis tellement que batona bazo batama na forêt na biso. Yangwana nda ba Uganda bakati moi mnani quantité importante pour ba bengana batwana. Et puis il faut voir l'importance que Museveni azo pesa na opération na atingi son fils nde mutu aza général o azo conduire ba opération o azo commander ba Uganda o baza sur les sols congolais. Donc opération les années tu Uganda ya avion moko azo bunda non baza accompagner na ba militaire na biso. Donc c'est-à-dire Uganda azo accompagner FARDC basali ba mixer ba force pour ba bunda contre ADF. À ce moment là soka ADF akati kuna bakangie directement soka longo kuna akiyenga na ngamu na biso bakangie. Et puis pour la sécurité d'abord en Uganda. On le dit? Et ça d'abord pour la sécurité d'abord en Uganda. Oui, ba Uganda bakati c'est pour d'abord la sécurité ya Uganda. Parce que menace wana ils ont visé pe bango bato kufi et ça que loko ko inventé te ba kufi dernièrement. Et puis yo zo mona na Sahara na nini na région Sahara au monique ba pays belé ko mona Mali au mona Somalie au ba Tchad wana donc ozo mona que ba terroriste wana e bandaki côté moko e bana na Somalie
mais so tali Nigeria comme souffrir so tali tina Cameroun a souffrir donc ba pays on presque yo so na eloko na ekoti na ba pays wana bazo souffrir siko eloko nde Museveni azo banga awa. Donc d'abord c'est pour la sécurité d'abord ya ba Ouganda nde bazo ko bundisa batu wana kona bango il faut basisa ba ADF comme ça ba ko vanda kimia siko batu oyo awa baza ba collaborateur ya ba ADF nde ozomona bazo bundisa opération wana. Imaginez-vous Museveni biso tozana tosolena bango ezana ba accord international pona koluka nanu pe na région ya Afrique centrale, mais ozomona presse rwandaise azo attaquer Museveni, azo attaquer l'armée ougandaise. Qu'est-ce que la presse rwandaise a à voir en attaquant les Ougandais ou baye pour soutenir RDC? Donc ce on comprend bien par ADF wana ou Museveni a décidé d'attaquer na RDC. Kagame comment jouer mon rôle moi wana? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Pourquoi? D'abord imaginez na ya zo senga pa ya ko kotana ay développement non. Biso tozana na besoin na soutien na yote. Parce que e pa na yo batunanu bakunana baye ba bombarder pa na yote. Biso eza côté région bazo bundela Kagame na Uganda. Eza pepe mbeni na fana RDC na FARDC ne nani na RDC yangwana nde bazo bundisa batu wana. Et puis na yoki ba journaliste mususu na yebite bandeko soki boyebi makambo ba opération militaire te botangaka eko pese bino quand même ndingisa ya koloba makambo mususu muto zo tuna nombre ya ba militaire ougandais o baza sur le sol congolais na jour o batwana ba kosala ya mission na bango. Premièrement na ko répondre boy pona bato bazoka niseke RDC yebi nombre ya ba ougandais o ba kotite nembo zo raisonner wana na zone place bazalité non. Premièrement zone o bato wana ba kozala situé ezaka zone o eza na guerre o ba ADF bazawana. Ça c'est un. Deux, état-major général na biso ayebi nombre ya ba Ougandais nyonso baye, mais il ne peut pas dire yakobi makoloba ke baza boye baza nombre autant non, parce que so ba pesi nombre bako pesa pe nombre wana na ba ennemi bako yeba nombre wana, ils peuvent commencer à agir, chercher d'autres forces à l'extérieur pour ba ya ko résister devant nani nombre ya ba militaire wana parce que ba yebi bango. On ne peut pas donner le nombre pour cette raison-là. Et puis, on a tout là, bako sala dire boni, bandeko, bako yebi sauté. Bako lo bate, attention bazana dire ya 3 jours, bako lo bate. Attention bazana dire ya 4 jours, bako lo bate. Mais longo yo, il faut tu michana mutu, on est au tout misabatu. Michana mutu ke, batu wana bako longwa, kaka soki bitumbe sili. Wana ne longo il faut bo michana mutu. Okay. Parce que jamais bakoyebiso dirait ya ba opération militaire. Non, ça ce sont des documents. Ataba yebi, ce sont des documents classés top secret. Ce sont les secrets d'État. Bakoyebiso ndengeni. Merci, merci. Deko Jeff. J'espère que tu continues tout dernier institution biso. Aux yeux arrivé à Paul Milambo ndengeni. On va pas un témoin clé à l'ouach. Ndeko omoni Paul Milambo. Azalaki d'abord Paul Milambo azana. Paul Milambo azali major. Oya banda ko assurer surveillance na niveau ya nini commissariat général. C'est-à-dire une surveillance na niveau ya ba caméra yende mutu azalanda ko. Donc opération nyonso o eleki andenge babomishibe. Na mutu asali, na mutu apesi ye ayebi. Bien sûr. Mais mutu omoni biso ya informaticien soko vandi boye ndeko antibal naza côté à sécurité naza na ba angle nyoso et puis na ba caméra za na kati ya bureau naza na ba angle o nyoso. Donc tant tozo installer ba matériel on a to installer na sens que to mona ba angle nyoso pour ce problème ye na ko zoomer na mona nani alobi nini osomon ndeko wana amoni alandaki semi nyonso tango babomi bakeba ye ko se rendre compte que nani azalaki na surveillance ya caméra bayebi ke eza ye nde babande kobengisa ye c'était pour l'éliminer mpona kolongola batrace. Et lui en tant que militaire
et surtout moto azaki na ba dossier wana nda kimi et puis kokamo te un jour na ba procès na moto ya ko bimisa disque dire ou bien bande moko oyo enregistré biloko wana parce que informaticien ba information oyo baza bien formé ata soki azo travailler wapi mouvement na ye nyonso enregistraka yango biloko ya sali donc ako risque ya boye omona ba preuve tina ndemba banda kopesa oto donc ndenge mpona mwilambo ye wana et puis imaginez pourquoi banda kobanga parce que yebike bato oyo nde bapesi ordre ya koboma soki ake akoyaba koboma ye lelo ntango ozomona moto wana ye moko asentir ke non moko échange catégoriquement amoni ke moko échange ata na bandeko na biso ya opposition oyo bazosala semblant ya komona moko échange sur tous les plans nde ndeko wana ye kotémoigner mpo azala l'aise azala libre mpo aparticiper amoni mpenza scène wana ndenge biloko wana ezalaki apartir Kinshasa ou apartir Lubumbashi parce que eza na information moko eza na agent moko wana aner komona so champion so champion azalaki na bakongo azalaki na bouchement aza bapiri peti ya john babi bakomi bakite babima libanda ye ne champion na mutu john nomba utilisaki sikoyo ande toloba actuellement aza charge opération na kokatanga babi ye ne mutu ayaki na aéroport azwi bango na polisi akei na bango na katanga oui ati wana golf ndesi apartir ya kuna nde akimi namba comprendre oui bamemaki bango kuna bameme bango awo na 4 heures avion kuto bamemaki nango ezalaki avion cargo bakei na bango na katanga ntango bakomi kuna baproblème yao bati baaffectaki bango na bamine ntango bamoni ke problème ye mobulu nde babandi kobenga bango nde ya comprendre bakobombiso nde akima. Ok, merci. Vous comprenez. J'espère que tu as commis la souka, monsieur les qui t'ont macassé. Pour ça, de chef de monsieur Boulina. Tout le bateau. Mais tous les acquis en aïe, bah, pour les acquis aïe. J'espère qu'il y a côté sur la profondeur vraiment. N'allez profondeur dossier. Il y a est, bah, ne comment comprendre rater. De mon libre va faciliter. Ce que tu vas se baser, bah, gagner aussi par mon colo, Jean Odo. Et comme il doit y avoir pour nous, il y a mon ablo, il y a profondeur, de l'eau côte à ma ba Uganda ba na est tseke da teke mboka so kabila teka wango abaka ba ngo kwa zongi sango chi logo pe ko se fo lo yaka eza fo la teke mboka so pe Jeff oyaka finalement to lingini nde ba tu ni to salté anti ba tu ni to lingini biso ba kongo on de ko Jeff biso ko na suka 2 minutes monde de la fin nao to ka ok ndeko maestro nalinga nani ndeko Antibal nangana revenir po na yebisa batu moko eloko boye omoni ezana oui fallait na sisa pona makambu ya Uganda oyo ezolekana na est bazo oui bazana kati ya komonte olobi ndeko bazana kati ya komonte kumoko pona ko décourager RDC na Uganda ba finir na ba ADF kuwana ezani ba impérialiste o ba sous-traitaka Rwanda o ba sous-traitaka ba ADF ne ba sali ba réunion wana qu'est-ce qu'il faut faire il faut toujours des images na ba image ya kala bala kiseketala ba bombardement na banda ko cibler de population ba bombi batu eza crime contre l'humanité ne balingi basala bongo pona ko kende ko déposer na cour pénale internationale or bazo bosana ke tang bazo bala awa tozana programme oyo bazo benga DDR ya ko benga bato bazana mzamba baya désarmement démobilisation réinsertion tout à fait oui. O bazoya babengi bango baya république ezwa bango en charge yo mutozoya te oza considéré comme rebelle et puis ozo continuer ko bomba population c'est-à-dire basala biloko na bango bazo sala juste avec ça le problème est résolu. Encore au cas de 10 années. Le problème est résolu. Donc, biloko bazana kata ko sala eza ba distraction ba ko décourager mutute et puis ba ADF ba ko sala mise en déroute. Ba ko sala disperser d'une manière donc exceptionnelle. Bazela kaka bitu mwana ko sila. OK, merci, j'espère que mon de la fin ces amis n'aura téléphone. Bon nazo sepelaka kana pesa bandeko na biso merci mingi ndenge balandi biso mais nalinga na yebisa ba mususu po na yoki mususu azoloba oh ndenge nini
Tshisekedi azosomba bambisi e azosombele biso ba Thompson eye biso tolingi bavivre frete il faut bavele biso bambisi kaka ya nini bakende koloba basomba bato bakende koloba bambisi na fleuve nalobi seigneur esi jour masango esi ba kwa kunla bakizani kaka nyama kasisi jour bakabula ki moko wana na ye na wacha kede pande masango pour les arroter ba mais congolais pour les akindoki non ndeko bazala bo te biso efale baloba bambisi awo matuni mendeko yo namonaki yo na tele ozolobaka te balakaki biso bavivre frais ezoya te balakaka basalaka te lelo bambisi wana ezoya ozotelema olobi yo te tolingi bavivre frais te koboma biso o Tshisekedi alingi aboma biso mpo tozala na distraction yango nde alingi aboma mais il faut ayeba ke déjà président de la République à lobby dès les premiers mois il y a 2022 déjà eza na santé universelle mesure ya santé universelle c'est-à-dire obele bakeye na yo na hôpital ba traité au premier soin deuxième soin na troisième gratuitement et ok merci j'espère que monsieur Sili numéro de téléphone de PST non ndeko maestro na nani ndeko ntiba na sina lobby soki moto azoluka ngai akocontacte yo kocontacte nga ok merci j'espère que monsieur Lengi Kitoko Bakasi merci Nambo Kibeda sur ma caméra merci pour le repos d'invitation merci ndeko Antiba pour s'abonner massivement c'était toujours votre humble serviteur Moïse Mao Antiba affaire à suivre ciao